fuka maka ese lo côté faut que senga bolimbisi ya on a senga bolimbisi na bande ko nyonso o ba monique na beti ba olibaku na mambo oyo ezali to wele mbongo ti bolimbisanga ezape jar na ngati on a ni osali saka boy comprendre même famille na nga ba sepelité mais to ko bimisa mamutu a sete po ba lobi ba condamnera jamais mukolo na devant moi na muke nga na sengi ka bolimbisi na sengi pa veshaka alimbisa ma to solo po na ebin tima na ete mais nga na problème à grand frère na ngate bana poton surtout bolimbisanga na yebi mabe na sali pona ba beki na tombola ki likolo na bimisi voana nga bolimbisanga na zonga na wali susuti toeli eloko musude mambo ali ya mbongo ezala nini elobelange loko te po oya sali kati na nga kolongola nga kuna eleki mbongo nazo boya yango te aza vie na nga longolinga kuna tina ko maboye mingi ba mo lokola nga ndenge ezalaki mais ya na sembo olimisike o tu na sali ezala va sala nga mabe bato ba ebite ezana sei mais nga la bika ki balimbisanga po na mtali boma pété faut pas comprendre na mtali boma te na bike nyonso na koko bimisa bolumbu ya grand frère libanda te na bika ke balimbisanga na ndimi mabe soki na finga ki vie so na sala ki mabe po na vie balimbisanga 1.3 na koloba ya se o ya kati te po na ezaka ke balimbisanga na onga na benjir na nga 1.3 ina ba mvuto ya mvute biso tu de na vie to ya ba mvute si to ya mvute mezo biso D'ailleurs, mvute na vie mbongo uzipa nani mbongo nani yo pese mbongo bosero mbongo yo pese mbongo o pese mbongo na hospital mbongo za batanga poto hotel na hospital bakisi to so ya mbongo na hotel mbongo na hotel mbongo zero badikasi ko video boni ya kama mbongo na komo na bosa video uzali boma yo boma chaka bameme na hospital moko boye batseye bien tatono sakana ngati Beshaka. Non. Mama, Zambe, Azambongo, Mama, if love is crazy, love is funny. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière, boye bake, et y a une idéologie à sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière Voilà, nous sommes déjà avec l'artiste comédien Tono Oyebi, presque botala qui va vidéo bomona qui comment en fait makambo le cas qui na ndeko na grand frère na Chaka Congo. Alors on a hôpital TVC médical botala qui ba émission botala qui ba image comment to banda to joyer na hôpital na Kingabwa to na TVC médical ndenge mbongo ya bandeko banda kotinda. En tout cas, bon, on a une image. Alors, les lois on a biso libanda, abiki na mbasu, je crois bien, bon, on a déjà le coloyer, on a la ticket chinae.
Adi Ketch na déjà très bien que pas Cézanne nous moi muki mais Adi Ketch quand même azotambola déjà azana biso malam. Artiste bonne santé na yosiko. Non, santé siko bien vraiment na ngolo nzambe ça va vraiment. OK, ça c'est bien. Alors Obimi déjà? Non, on a bimaki depuis vendredi. Depuis vendredi. OK. Alors expliquez-moi nous tout banana histoire penza ya mbaso wana ndenge nini yaki et bandaki ndenge nini osantaki nini pour que comment na niveau comment il est là. Merci beaucoup. Si on a expliqué, on va pousser. Mbasu, na ba potanga na zoka pota na tutanaki na zoka pota. Tant na zoka pota on est na négligé qui ont déjà. Et ça là kinga déjà ba une semaine. Et na tcheki ba mungu wakande to sala kaka elogoti. Mungu ba sing. Te bisoka to lia. OK. Deuxième semaine, mais au mona et c'est net moi ba rouge mo awa. Na mo vimba na nini bona le na parler bo mbasu ndeni. Ngai tufuna so tonga tétanos. Je ba betinga tongande et ko sala nga mabe makasi. Na butu na lala te malili vraiment ya grave. Si na tonga batabite batabite na tonga balikole vimbi fo bokoko. Bato ba ko ya koko moko papa mo ko ya wana no na salisa kambaso. Fo bo pesa no $100 liboso. Tozubi mo to pesa kiye abani ko tanga ba mabele biloko chachanga evimbisa nde likolo. Ebo taba moto nzambe. Pendant 2 semaines, on a fait changement mon côté. Mais bon, il y a un bon. On habite beaucoup monde na daï habite aux années na kufa. Ndé ba menga na hôpital ya mama Zaiba. Ndé to ala kuna kingabwa. Wana sala ki 2 jours. Ndé ba image nanga na ben pour niclette le to coopérer bien. OK. Car nem si niclette lelo a tonu nini bona laxi. Ah ça to benga chaka. Akoma, on quoi ça artiste à danger. Ndé ba bengi chaka. Chaque fois il y a bien na pesi ba mbote sika wala nanga wana mda kulutu. Tonu nini nga bive. Boye je rappelle les gars nango mais to sula kana nikleti lelo. Papa na mona baka 3e jour na mona chaque atinga image. Tonu tozoya nga amba ndepe boya kiwana bozunga na ambulance na aki makao ndete ko ya na hôpital na TVC médical et pas docteur Kateta. Katete ndé Katete. Ah Tatete ngala be Katete. Merci beaucoup. Hein et si gazali mbote na emingi Benjamin, docteur Benjamin. Ndo moni sala eki na komi pe wa bazunga bien. Ba tsenga pe na ba chambre moko kitoko VIP. Na sala eki na pendant 3 semaines. Na zana nga bien no traitement pe bien likolope ba pote ka okaki mo ndambu. Ndé ba yo tchanga 4 semaines ba tsenga na standard placement ba to ba sebele. Na sala eki kuna bien. Ndé docteur aussi potoyer. Abino il faut aller gaper na kaya nini ya lipaso. OK. Ça va ça opération pe no. Docteur Asali nzamba pambola ye. Tant ba salinga pe sili. Non, vendredi photo non, faut bimana ya. Okomi bien devant to mo seka na ya. Na butu wana ngabita bien ya jeudi. Ndé ba sala nga bien de sortie. C'est là ngo. Ala na mo mbati na pona bena longoli ba poko to lata ba teni ya hôpital ko lata boiti. Na lo ba to obi malelo même ba to pesa adama za bitono lelo 12 € liete. Balongolo na compte ngabi ombo. Ngabi no kina ona pale to sekiona. Ndé ya ki kosila na bengi vient nga shaka na ya shaka. Na obi malelo opona nini ngabi te no malelo to vie. Ozela nga wana. Mais na ngaki avant de koma wana nana. Tout na pima mutuna moko boye. Est-ce que première fois Tchaka Congo va intervenir na baka ya maladie sur comme lui? Non, deuxième fois. Deuxième fois, na vie na deuxième fois. Bosu taki nini o Tchaka? Vous faites na 2008 c'est na bela ki malaria moko makasi. OK. Ndevie Tchaka Congo ba yakina Karine Pala, ba yako talanga, ba iba filmer bien ko filmer te. Nazana nga bien, pona moi de bien. Ko filmer te boko ba image na nga na boyaki. Karine Pala bien amolo ko ngoya otikala nango. Ndé bakendaki kali boso zaki yango wana. Voilà. Tu es bien que balobaka maladie en basu, et ça va toujours mutaboa que la mutu soit tous les cas qui na balabala. Au nyati. Est-ce qu'il y a tourné zaki ya ko boire que là tu zaki ya ko leka na balabala soit tu as un microbe ndenge zaki ndenge docteur tata lobaka. Bon pona nga mutaboa que nga maladie te. Na nyati peti. Ndé na moni espérance ya TVC médical et pas docteur Katete. Tatete pas docteur Tatete Benjamin. Na docteur Mouya azala. Ndé explication ba expliquer kinga
na yebi kesa nango ba infection muta bua kelinga azate na nyati pete papa biso ki ba bokela kiyo soko yebi likambo okufa mais nga batiki ko bokela ngelo te pour na problème na mututé jamais voilà tengo remercier nous quelques bami artiste au basungio dès que depuis Ozaki maladie voilà merci na kopesa no merci mingi pa ya grand frère Kimbantek artiste comédien Papa Lobé na PC merci na PCP merci na de Londres na PC so merci na Yasmine na PC so merci mingi na Poso ya Prince Dere na PC merci na Libongi ya Prince Dere na PC merci na Lolango na PC Jojo Mulex na Afrique du Sud na Kalingunda pe na yeko pesa mbote susu epa ya Belle Vie Belle Vie na mo artiste venza na Yaya Kolombo egboko mais miso pamba batalenga eleki makasi mama boka esali bien bango wana merci papa na yo ayaki otala quand même pe papa Alpha na présent Alpha bo bana na beli na ebite so via zobela yete so zobela po na tie ko mona ete tamsa zobela ma on pese bele tamsa zobela ou bien problème na ebite na mbondo de Paris mage na koti na ela na yepo batu ba mbondo ba mingi afinga batu nde ba mobe tono yaka rythme bana Prince Dere mais pas la ngeza kina de moi côté lenga c'est voilà toujours parce que to kende pa wapi lisolo oyo esali pasi bakasi batu batali depuis que obandaki maladie na yo nde chaka Congo azaki souvent pas na yo tongo mili pourquoi koya kozwaka yo ko laisse plutôt j'allais dire comme ça koya kotala yo na hôpital visite na ye et puis s'il y a quelque chose o bande ko batindi anda ko memela yo en fait ça la mindenge nini pour que e comme na étape oyo bande ko ya diaspora belé ba sepelité oyo pe bana pote belé ba lobi en tout cas tono after sali aza ingra bande ko na Kinshasa ba sepelité bien que Chaka Congo ata lié eza mo ba droit na ependa na katone il faut aller pour aotambola tana epe voilà nebite expliquer biso les akindenge na kolo ba ke problème ngana ve chaque ezaka mamba pona ko bimana nga sorti na nga abazi mikanda na nga ya ngoti le na ba bien que no ba bila ngana bima to weli ngana ve chaque mbongo ti pe longola momo ko tukolo ba ke tamso so ba pesi ve chaque mbongo pesa nga non to zana kubanga nzambe le contraire nga so ba pesi nga mbongo na ndo pesa ve chaque de Londres atindeli ngabo abengi pe de Londres anda ba mbongo ba artiste yaki pa chaque ateli non to longo kote wana mbongo ba artiste bango mo de Londres atinda leki na ya mwasi aya utikela nga mbongo Yasmine atindeli nga mbongo et pas petite na nga Libongi la joie qui encore musu nani Belle Vie atindeli nga mbongo pa ba cameraman na ye mbongo Belle Vie pa batu na ye ba utikela nga Chaka Congo biye moko na genda ko zona restaurant Belle Vie benga ki non bato ya Belle Vie bato bayaki to banga nzambe te ya to tambo na ko banga nzambe ngana solo na Belle Vie skambi aya to no na luka ata na zumu ke na otindela yo nde na lala mukolo vers ba 21h mo na moni équipe ya Belle Vie complet baye babi no boy ne ve Chaka pat azalaki wana azu yango apesi abi lo batindeli tono yango yo vous comprenez mbongo nga moko te na maboko ya ve Chaka mais koto nezo comme sanga mo ki tono tozaki na yo jour Chaka Congo na mbongo na maboko aopesa yo na mbeto hôpital donc mbongo ngi na maboko na yo bodinga ka image bima bon na kolo ba ke tamso pona image bima bien sûr mais mbongo eyaki na maboko ya bato Belle Vie sa équipe na iti équipe ya Belle Vie bato na ve Chaka ala ki wana lokola ve Chaka azape moko kaka fo asantika ke no azawana nda azu yango bona mbongo Belle Vie atindi yango zalaki bongo Belle Vie ana équipe na complète de petona zali petit terre na ngani ngaza Belle Vie azana batu na ye ezate vie Chaka kendeki na maison na ikuna non Belle Vie atindi équipe na ye ba ye pa nanga baba na pesi ba merci mingi na Belle Vie na lobina ba caméra Belle Vie yaki ya to lo ba pe même na sali mabe mais to kosaka te ve Chaka te pesinga 10 francs na yete azaka tono na benga batu boye ngabe problème ezate ve ngana obimaka na kombo na Yesu na leka ve na ozo traitement mbongo tu ba otindela ngana osomba bakisi o comprendre ya ezate ve Chaka beti place mo elinga mbongo te to longola ko te wana nde batu ba okantsa to elinga ve Chaka mama moto we ngana bima via boye ngana bima ngana masamdi kaka voilà ezaki ya fait nini ko boya na ye ko boya na elinga ka funa sala interview
le samedi. On a habité vieux. Déjà, balobi na ngana bima déjà bien de sortir na nga yango basali déjà. Il fallait na bima yango bo na bima vieux. On nga na mona na mbeto mona te. Mois eza wa te. Tika na kende kolala samedi na tongo. Na lati pe moi bien ba moi non TVC. Et TVC médical et sali bina maram. Même ndesi ko mona ngabo. O monte ke elekela bino. Parce que l'ina zanga ba tenu wana e kit hôpital na bisoti. So na sala ki pe honneur hôpital na biso ba mo kuna ba traiter ki toko. Pe ba traiter ki toko. Ozo mona via lingite yo mo abi on est avec des mots petits na. Poto ne karanzi la mo. Kala ton dongwani wana. Ndongwati be kare na fe na shaka. Oko pa na grand frère danga. Abi petit na. Oh, ezaki des mots bende. Ngabi yo ka te vie. Faut tika kana kende na samedi on pe na Yesu na tongo. Na combo ya Bellevue tangami mbonga pesi chaka kongo ali $50 wana alibaka opesa ba journaliste lo ba mindengo wana tono na kati vidéo makamnu izandengo wana ya $50. Bon ce qui a 50 ezali na sens nini ce 50 elongwaki pona nini ezalaki ke bon eka ndemo ba déplacement ezalaka OK esalaki bon non voilà nga bien bon ozo essayer le côté mais nzo ndeba journaliste ya Bellevue bazoki na bango eloko te. Si vous venez na bato kaka ba informer ceux qui ndenge nini otono $50 no yango yo sa hali mbongo oh ve mama mbongo bimeli wapi to kufinga mbongo te vito kufinga na bima na ngai vous comprenez na ko bimisa bolumula ve na ngabima libanda te po balobi kanisata bola momo basaleli yo na ko ko mona mabe ya veshaka penda te veshaka penza na PC merci pe na 5 toujours ba pardon pa veshaka OK alimbisanga pe ba fan nyonso tuba na to ya poto ba limbisanga ba continue so ba otala même ko bebisa réputation ya hôpital na biso ba limbisa to lobi que non oza malade o esala ondenge nini yaka na TVS o sentiment que non le biko ya kitoko ezali tout le monde ko fuka manye bona fuka mananga tika na fuka maka ese eloko te faut ko senga bolimbisi yango na senga bolimbisi na bandeko nyonso o ba monike na bêtise ba libaku na mambo oyo ezali to wele mama mbongo ti bolimbisanga ezape jar na ngati talaka ki ekwe ba biso mai sopane se sopane surtout mama na nga jili motekonya mboshi mama siliki makasi mama na nga zolela pona ni osali saka boy comprendre même famille na nga ba sepelité OK mais to ko bimisa mamutu asete po balobi ba kondana jamais mukolo na devant mona muke nga na sengi ka bolimbisi na sengi pa veshaka alimbisa ma to solo po na ebi ntima na ete mais nga na problème ya grand frère na ngate bana poto surtout bolimbisa nga na yebi mabe na sali pona ba beki na tombola ki likolo na bimisi voix na nga bolimbisa nga na zonga na ole susuti elo na ngasa bolimbisa nga le sala ki benjir moko ya mabe ya solo na ebitenza misi biloko ba mama ya solo tam susu vertige ya mon hôpital na ebi blonso bi mai pété nzamba limbisa kaka pona niveau na ko bimisa biloko na te mais loko ebi maki bon nzamba limbisa kaka soki na lobaki na ebite nzamba limbisa mais ba bisa plus ndenge na bino ba na prince de rire to so ma éducation makasi to so ma éducation pa le kulina ngalfa soki biso ba na prince de rire to mo be bande mikolo ya porte ba polémique te ba na prince de rire so to bebe aka mikolo so pesa rythme mbondo nga kotanga na ebite voilà papa tolo voilà na yo en tout cas bandeko je crois bien bolandi artiste na biso à s'excuser oui les français disent comme ça la colère est une courte folie donc dans air moko liboma moko be côté la mutu donc alors n'importe quoi ça n'importe quoi alors ça n'importe comment ya rosala maramuni surtout on a parce que Isa mabe, Isa kanda et mataki ndeko na biso. Alors, je crois bien bandeko batali ba limbisio et puis tchaka kongo pe bien limisaki déjà avant. On a vu nanga. Mais siko na ba oyo pe na ba kina kana idango ba ate ato sali boye. Ola sika ingratitude na oyo sa bango susu nini. Non, o bandeko ba mona mabe, singa ba yebi nzambe te. O déjà na fukami na miso mokilba ba otala chaîne, biso po chaîne oyo mokimba batala on. On comprend pas tant aux autres image hôpital et pendant nango déjà. On se comprendre ngavement na saka bande ko komona o ba hata lo bibongo.
ngana mwana nzambe po nzambe asa moni na sengi bolimbisi soko be kolimbisa nga yona nzambe na problème ezate nga sengi de bolimbisi po ngana vie chaka to solo na biso asa yana nga grand frère na nga otikala grand frère na nga nalandi bien jour tout avec aux images to kana ba jour à Bellevue wana kaka tinaka mbongo olobi artiste ba mitema mabebele bazo tala ngati kichasa batu basungo mingi bata poto et puis na suka nango lobi ndenge balobaka chaka kongo alia ka mbongo batu alia na ye mbongo nanga eza na problème te soka kolia soki na kufi alia mbongo nanga non vidéo na ezali na loba na sens nini na loba ka yango po bato mi bano bano même so yo pesi makamno chaka kongo bongabi ndena ba ite soki ata na kufi po artiste bayaka mika so mta kufi na mito bozo ebele te so na kufi chaka kongo alia mbongo nanga ozo kompa na loba ki yango mais nga nazo kufela mama mbongo te bato balimbisa nga nazo akize vie na mama mbongo te nga na vie to weliga mama ki nga na bima vie bina lala pona sala émission lobby problème nga na vie yango wana ozo comprendre problème nga na vie yango wana to weli eloko musude mambo ali ya mbongo ezala nini elobelanga eloko te po oya sali kati na nga kolongola nga kuna eleki mbongo nazo boya yango te aza vie na nga longoli nga kuna tina ko maboye mingi ba mo lokola nga ndenge ezalaki mais yana symbole misike o tu na sali eza va sala nga mabe bato bayebite eza na sei mais nga la bika ki balimbisanga po na mtali boma pété faut pas comprendre na mtali boma te na bike nyonso na koko bimisa bolumbu ya grand frère libanda te OK na bika ki balimbisanga na ndimi mabe soki na finga ki vie so na sala ki mabe po na vie balimbisanga 1.3 na koloba ya se o ya katite voilà po na ezaka ki balimbisanga na onga na benjir nanga 1.3 voilà et lilo bana bande kono artiste na ba oyo ba soutenaki na ba oyo ba soutenaki yote na oyo ba bengaki na ba oyo bazali de près na yo ko yisa bango nini bazotala senet moment non na wesa ba artiste ni surtout ya Congo na linga ba mingi ba linga mingi na sepeli na ba oba yaki mingi ba bande ko benga na comprendre l'air na bimi libanda na kine ndako na zonga na mo meko transport ya pasiko faut mta komata 4 transport c'est que na condamné bande ko pamba po bidu ma na ambulance na ibinzela na ngati na sa inzeleza mukuse na sengi na bango ka merci bande ko tuba benga kinga bande ko tuba benga kinga na pesi bango merci na bo basunga kinga merci na bo basunga kite bande ko benga merci merci vraiment na artiste comédien surtout tous aka na bolingo kaka sai abenga kinga la desobe président Elombe et siko zali président ba ki otalatina ndako. OK. Oui, président Elombe ba yoti ndako. Merci na président Elombe. Merci na président Galfar au format mona. Mageba na ngiba tengama. Mais faut zong sapso na nzela. Pour right wana mara. Merci na Non, na bimina. Libanda ngamo na tali vidéo na regretté. Si l'air na zongi na ndako na lali na sokoli lobi na ngo na moiba vidéo wana. Na ndima ite kezanga to non. Na mona net na komaki na monte mo boy. Sous émotion. Et salinga pas si salima be. Famille na nga ba sepelité. Tala bandi magite. Famille na nga ba yoka na mamba boyete. Bato tu ba okamwa. Mais eza na ngo es tanga meka ezalo bishaka bité to non. Etanga me pesa la rande ngona. Ezaki ni na envoûtement bien. Te to akina mvuto ya mvute biso tu de navier. To akina mvute. Si to akina mvute me zo biso. Voilà. Toi mvute navier. Yebo katoke karenjela moko. Via meminga via meminga bi tono. Wa ba mvutu mate abive. Ikota ke mabe babila ipe yake vi. Vesa kala bia. Abi mo bi na bi na bola pechoyo. Na mula kake santé ko kufola. Ngabi na bive. Ngabi na bola vi ku de tete bendeni. Via bi nganda. Soki tikoti. Na tsenga ti peme na parler mais embouteillage alaki na bive zonga na zo karo mususu. OK. Wana grand frère nga chaka kongo ma privé. To so la kitoko. Kutu fana pilata moi elo moi malila bae. Akisa mutema wana grand frère nga. Ba image bi mindenge ni. Mais major. Oya bituma na bino yo. Nani qui encore? Prince hein? Nzamba limbisao. Prince alinga ngami pela linga ngami. To vanda to so la bien mais nzoka ne pièce za chor. Ah ma vrai chor. Elo sali mais sambusinga ezaye. Hein? Prince to so la bien osande wonanga. Mais bolimbisanga turo bina caméra zo suma be. Pour le quoi nga voyou ngana Prince esuku suma be. Wana ndeko no ezala batu déjà bazwa ki image
na likolo étage wana banda ko étage ça yango na ba TikTok ba 2 minutes déjà so tu ni vetchaka awo so tono ba kosi eza prince na so image wana no ba to so image wana so ya vana ba to ba ali ki ko baza msana ba bazo masana oni eza ki prince uzande ko nga problème ezate na limbisio ko sala isubongoti o teki image ya mabe to ça ba artiste na star ko comprendre biloko bongo faut ko tala na ko tiani na tiani to boite pona ba vie kota mais prince ko sala isubongo to sali pana nga mais pas ndiko mususu asalati eza mabe ko be abem si derrière réputation artiste na ye pe mo bito non alela fort na na ba Congo na tali yango et sala nga passe anga ela ngani manyoko hein bien masangu mais ende ko be sa réputation nga o comprendre nzamba limbisa ye vena yo chaka azotala wa senet moment et surtout qui alobaki ezali musala nae a mesala nae déjà mafinga oyo oza muta liboso blessé yité en tout cas alimbisio mbala liboso pété asunga na makambo yo alors na lingi na tikelo micro opesa mamoto na 2-3 personnes et puis na ba oyo ba okuta na likama ya mbasu oyo okesa bango nini pona moni ba artiste basangani basali kesi moko de part nezali justement na baka o niti komela kiyo oligo senga rabatu mbongo na ba télévision kolela boye bango basali plateforme moko eza uniquement artiste banucha $5 chaque fin du mois ba fan pe o bazana mosolo na bango ba ko tinda sans problème et ils allaient toujours garder kuna na kati et lobby sur maladie moko problème moko commis et sungabino président Lombe papa Masumu déjà basalé là qui a une émission awa bato ça la première rencontre ils arrivent qui to makasi liloba na bande ko wana ni surtout bato la biso surtout pour na caisse oyo et sungabiso numéro de téléphone surtout pour na bande bato la biso na micro. Merci beaucoup le grand journaliste dans le bakana na ba idée wana bimi wana pona nga eza idée kitoko na CP na makasi po ke tole la lelaka eza bien te na encourager idée wana même nga pena kota na kati na ko pesa $5 nanga na ICP ka ba artiste nyuso tout o balinga ka tono no bayina ka tono na lobika ka no bolimbisa ka nga lelo eza ka ko senga ka bolimbisa na bande ko nyuso tout o ba mona ki mabe problème eza ka bolimbisi na pesi ka mbote pa moko José de Londres o lobika nga tono banda to banda no sale lo ka boiti quand on a un envoûtement, José de Londres, Yasmine, grand frère Kimbanseke, Siga Bozali, Banatou Yapoto, Jojo Moulex, Zamba Pambolayo, Kalingunda, Petit Terre Nanga Poso Vuba, Libongi, la joie, la Pesmino Bambote, Lolango, Bana Prince de Ri, président Nanga Alpha et Sigo Sali, Papa Nangayo, la Pesmino Mbote et Sigo Sali, Maman Nanga Jili Motengo Nyamomboshi, Maman Botatono, azolinga kanda ya makasi po mama siliki makasi limbisanga mama nakula na kolisanga bongo te ne bisali opasi limbisanga mama nanga ya Serge Ndondo limbisanga bino so tubo limbisanga vraiment ilo ngaba kaya ngwana merci na chaîne oyo nzambe apambola bango bo s'abonner bo partager élément oyo po elongo na mitema ya batu batu bakantila tono mabe merci beaucoup nzambe apambola yo numéro nanga ezaka plus 243 81 066 98 plus 243 81 066 98 14 papa Chaka pena bosante hôpital TVS médical hein et pas yemoko docteur nabiso katete sigazali mbote na yo sigozali couple wana nzamba pambola bino pe docteur Mouyaya azala docteur moko ya bogar quoi. Merci beaucoup pena prince et sigozali. Mais est-ce que grand frère Nayo, Météo, Nyamasolo, Ayaki, pour bonus années, trop Kotokuna Ginkole, tout ça. Merci beaucoup, Nyamasolo. Akoufela qui grand frère Naye Penza, ou à la sans souci. VZ. Nyamasolo, Anobe Yangaler, Nusutu, Tozala Kanabiso, Napitan de Agite Metobenga, Tono Sukonde, Epelande Moro, Mutunanga, Nabosana, Mamelo, Otiti Sigozali, Alemba Kobengangati. Merci beaucoup. Kolobambas. Mais comment tu as gagné si rapidement habité? Ah, on a centre oyo. Mbaso ezate za et microbe. Oyendeni ni ba aussi ça on a pas seconde. Et logo tia. Elle yanzi. Merci beaucoup. Mikolo tourner. Mikolo na zana on a ba pause na vandi nano. Mais
chaîne nanga eza Tono Esthétique TV bomona ba image nga pe na osala bolanda na Tono Esthétique TV kokatela nga ngote po na zana ba image oyo na bana filmer papa wana tanga osala nga eza na kati ya caméra nanga ba image eza ba romona nenga bana osala sanga na bokoko bomona ke bokoko eza ki ndoki bomona oka na Tono Esthétique TV mona pesa bango eza ti nga mona parce que prince ala ki anga zo mbango surtout yo prince na ope son bondo. Voilà, merci beaucoup. Donc, je crois bien, Bolandi, de Tono, Monique et Boulingo Izali, entre Yena Vienaye, à s'excuser, à comprendre, en fait, Zaki, Moni, ne côté là qui est pour que la salle actuelle, Salaki, en tout cas, tout l'imbisaye, l'imité Malabiso. Merci, na maman Mélise Mamoté, mais tous les pélés embêtés, maman Likelemba. Billy Vumga Fondation, tout ce qu'on a vécu dans l'orphelin, la Sanité qui c'était mon futur, mon ami, Poupon du Bonacata Canada, mon vieux à 4 Jean Robert Kalala. Les savants, de la c'est la force qui a monté ma maman, Nicole, maman, la parfaite, c'est à Paris. Fondation et Mamea, Fondation Lussal ici. On est toujours ensemble. Merci Pierre Mazalanda. À la prochaine fois. Bye bye. Na Pesibino Mbote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na Pesibino Mbote na Kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate
Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekomaka te. Oh, mais bazali kuyiba. Ah, nalembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obengenge bana batingaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Bayila aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo nangai. Na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubonga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement. Soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Bayila. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na ba numéro ezali awa bakukutela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebowakazi sili kaka Nangambo Braza. Na tena baza continue. JB Service akakuna ezali. Ezali. Angolais nalite. Nanga Angolais JB Service. Et car les amis na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomoi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo.
salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yo longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba londe nalebi bya pesanga kabelanga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana
Salamon. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba Pambola Bino. Alléluia.